Allo, allo, la famille Balanda Noela TV, babona Noela TV, bambote, na kombo na Yesu Nzambe na lola abomba pe abatela biso la famille. J'espère que boza bien binonyon son Nzambe azo batela biso la famille. Ernest Borozo vidéo na biso s'il vous plaît la famille. Na bonde la rabino kaka s'il vous plaît sabino to sala sauce ba vidéo na biso banani bako tala ngo pe banani bako like bako partager pe bako aimer ezali kaka bino bandeko na biso ba congolais na ba congolaise yango il faut respect avant na koloba analyse na biso faut ko pesa bino na ba mbote pe ba respect boko partager boko aimer bo s'abonner et ko sala biso pe bien pe ba commentaire na bino pe et sala ka biso pe bien la famille vraiment bandeko na biso ezo sala pasi pe mawapo na ba congolaise tozalaka na esprit ya koboma te ya kosimba makila te mais ya grave vraiment ezosala pasi audio moko tozoyoka wario moko azoloba na bapropos mpona ndeko na biso artiste na biso na kombo ya Fally Ipupa bandeko tolobaka chaque fois chaque temps balobi succès mutu na mutu azalaka nango na temps na ye eo ngonga na ye pe ekokoka akosala pe succès na ye pour instant ezali succès mpona ndeko na biso Fally Ipupa azosala pe tembe na mutu te azofinga pe mutu te azosala kaka mosala na ye parce que mutu na mutu balobi ke na mutoki na yo okosala okozwa oyo ezali mutoki ya ye donc suyer na ye yango oyo ezali musique bandeko tozo comprendre te ndenge nini ekoma ke ba congolais bazosala susu ba complot po bazwa arme na koloba pe koma wana te bo excusenga po basala ndeko na biso mabe baboma ye vraiment siko soki bo bomi ye après boko zwani na ndeko na biso boko simba makila na ye pourquoi bo mwana makila na ye après succès de so bo bomi ye esili siko nana ngo ko remplacer na place ya ye Fally ndengaza wana bandeko azali ndeko na biso ba complot oyo nyonso bozo sala ezali ya nini azali mupaya te azali étranger te azali rwandais te azali mwana ya mboka azosala honneur ya mboka na biso pourquoi bozo salela ye ba complot bandeko ezali étoile na ye botika ye ekokufa mutu na mutu azalaka na succès na ye pourquoi bozo supporter succès ya Fally Ipupa te asali nini bandeko vraiment ezosala pasi pe mawa vraiment mpona bandeko na biso bacongolais bofandaka bosala bacomplot bosala Fally mabe siko bana na ye bokotia bango wapi basi na ye bokotia ye wapi siko bandeko na ye bokotia bango wapi bandeko totika ki motema mabe congolais azalaki na motema ya mabe boye te na niveau oyo bozokende nango vraiment ezokoma niveau moko ya mabe ezosala ondire mutu kaka akufa lobi musika bandeko to changer congolais azalaki mutu akosimba makila te ya kosimba mbeli te ya kosimba biloko o bibundeli o ya makasi to ko tanga ngo awa te mais lelo congolais akoma facile pona komona makila ndeko na ye bandeko tozokende wapi pe tokosukela wapi na kotiela bino vraiment maloba oyo ndeko na biso azala kobeta mbela azokoloba botinda ngo bo partager partout batu bamona bayo basala donc basala bagarde mpona mutu oyo alinga sala Fally mabe bandeko ata yo mutu okoyebana ata koyebana te ata yo mutu olingo sala ye mabe te du fait que bakomona ke Fally mabe ekomeli yo ekomeli ye bakolanda yo mutu ozosala complot en tout cas azali mopaya te pourquoi bozo nyokola ye boye na kati ya mabele na ye na kati ya mboka na ye azosala pe musique ne kaka na kati ya mboka na biso te asalaka yango pe libanda pe partout na international balandaka Fally mais koma bokokoma na batina baniveau oyo bakosala complot mpona kata moto wa moninga pona kozwa makila na ye après bokozwa nini ebongo bana na ye bozotalaka bana ou pas bozotala bato oyo nyonso pe azwaka charge na bango ndambo oyo afutaka bango bakende pe na bandako na bango balesa baparent na bango baboti na bango batangisa pe bana bango baklasse mboka na biso ezali na niveau moko ya C siko déjà soki Fally alongoli bato moko na famille boye alongoli bango na kati ya chômage ata ndambo oyo akopesa bango bandeko est-ce que bato bakobika te totika ki motema mabe congolais totika ki jalousie totika ezali tant mbuma na ye
aloni eteli botika ye abuka mboma na ye totika ki motema be bandeko bozela nazo tiela bino ngo bolanda ngo ensemble na bino boyoka ngo vraiment la famille bozela en tout cas je ça la pasi pe mawa na niveau congolais akoko koma boye en tout cas ezalaka te sans exception que ça soit boyoka na j'ai pas l'habitude de faire ce genre de vidéos, mais si je décide de la faire aujourd'hui, c'est parce que trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Alors, je vais préciser une chose. Déjà, la première des choses, c'est que je vais faire 3 vidéos. Français, lingala et puis anglais. Et peut-être en portugais aussi. Parce que ce message doit arriver à tous les fans des Fally Ipupa, sans exception. Que ça soit les Français, les anglophones, que ce soit les Ivoiriens, les Camerounais, et d'ailleurs en parlant d'Ivoiriens, les prophètes Camille Makosso, j'espère que vous allez prendre ces dossiers parce que là c'est trop. Un complot des morts, un complot d'assassinat est en train d'être mené contre Fally Ipupa par ces messieurs que vous voyez l'image derrière et tout. Donc je vous mets rapidement en contexte. Le monsieur, je ne sais pas s'il était dans un live, s'il faisait quoi, il se permet d'exclamer haut et fort que si on lui donnait la possibilité d'avoir une arme, ça serait facile pour lui de tuer Fally Ipupa. Dites-moi, et c'est un proche d'un artiste congolais, Ferrego là. Parce qu'on doit maintenant citer les termes. Parce que depuis longtemps, on essaye de vous respecter. Depuis longtemps, on mène notre... Donc je disais, depuis longtemps, on mène notre combat de façon loyale, on prend nos trophées, on est en train de battre les records, on est concentré sur notre artiste. Fally Ipupa est concentré dans son travail. Sortez-moi 4, 2, 1 vidéo où Fally Ipupa a insulté l'une de vos... cet artiste que je viens de citer les noms. Sortez-moi une vidéo. Mais depuis longtemps, on est là, on essaye de faire nos trucs tranquilles. Vous cherchez toujours jusqu'au point de sortir des menaces de mort. Ça, croyez-moi, ça ne passe pas. Que ça soit dans les spirituels et dans les physiques, nous, en tant que warriors, oui, je parle au nom de tous les warriors sans exception, ça ne passera pas. Les aspirateurs Dyson, voilà njano la kibolimbisa ezali publicité ekoti bolimbisa spirituellement, physiquement, ça ne passera pas. Mais trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Qu'est-ce que Fally vous a fait? Le mec, depuis 2006, s'est frayé un chemin pour arriver où il est aujourd'hui. Toute cette notoriété. Vous pensez ça s'est construit en combien? En 6 mois? Il s'est réveillé un matin et puis il s'est levé un matin et puis tout d'un coup, bam, c'est Fally Ipupa Cap la merveille. Non. Vous étiez les premiers à dire que pourquoi il chante en français. Il est là, il cherche des featuring. Il ne sait pas parler français, il ne sait pas parler anglais. Mais on a toujours dit que la seule différence entre nous et vous, c'est la vision. Les mecs savaient exactement où il allait. Et aujourd'hui, il est tout simplement en train de jurer de sa notoriété. Et à quelques jours de son plus grand concert, de ces 3 concerts qu'il va enchaîner en Europe, vous êtes là à sortir des bêtises. Croyez-moi, ça là, j'ai besoin de voir les warriors. Les warriors de toute l'Afrique, les warriors de l'Europe, de l'Amérique, Canada, États-Unis, Océanie, Asie, mobilisés pour mettre fin à ces complots de mort contre Fally Ipupa. Je veux que ces messages soient passés partout. On partage cette vidéo, on partage ça au maximum dans les groupes WhatsApp, partout, Facebook, Instagram. On ne peut pas laisser passer ce genre de messages. Retour à l'expéditeur. C'est vous qui allez mourir, c'est pas nous. C'est vous, c'est pas nous. Fally Ipupa, il est là jusqu'à 120 ans, il va vivre. Parce que le mec, il a toujours été correct. Et même s'il pêche, nous, on va prier pour que Dieu lui pardonne. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Bongo Lexanine, sérieux? Sérieux là? Non, trop c'est trop. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Ça là, ça ne passe pas. Et toutes ces personnes qui profitent de cette situation pour faire des lives au nom des Fally, on vous connaît, tous les infiltrés warriors, on vous connaît. On va commencer à vous démasquer un par un. Désolé gars. balanda Noela TV bolandi yango na bokebi nyonso wario oyo azoloba
donc azoloba bopanza ngo partout na ba WhatsApp na ba TikTok donc na ba YouTube donc partout bopanza ngo parce que ezali bien te mpona ndeko na biso ndenge nini bakongole na bakongole bakoki kozala basi ya kosala complot mpo basala ndeko na biso mpe congolais mabe en tout cas wana ekosalama te mpo ezali mabe makasi bandeko tokóma te na niveau oyo te ezali kaka miziki eza kaka neti eloko moko royal ezali neti ekipe ya football bawana bazokomisa kuna bawana bazokomisa kuna ezalaka nango normal siko ekóma ti na niveau oyo bokóma kosala bakombo mpo bosala ndeko na biso mabe bandeko oyo kosimba kaka makila ya moninga kaka mpona miziki mpona bafanatika bawana kuna baza mpona bawana kuna mpo bawana kuna donc ekóma tina niveau boya kosala bakombo mpona kobimisa makila ndeko na biso congolais na mosala na ye oyo azosala mosala na ye azosala mosala malamu bandeko pourquoi en tout cas esalama te en tout cas ide wana soki bozwili yango wapi na mitu bolongola yango ezali ide moko mabe makasi ekosimba te bandeko bopesa soni te na kati ya mboka na biso eza makambo ya soni eza makambo moko ya soni siko biso nyonso toperdre baartistre malamu na mboka na biso bazala te bato bazokende sango bazopanza bazokende na drapeau ya mboka na biso partout na baeurope na international donc bazala te totikala kaka bongo non bandeko tolongolaki motema mabe tolongolaki jalousie elungwa na mitu na biso toyeba kaka ke oyo ezala kaka neti football bozobeta na football babetaka ezala na bato baganiaka na bato oyo bashowaka ezalaka normal neti musique oyo akosala makasi abeti musique na ye bakolinga ye akosala oyo azwa mpe batrophée na ye balinga ye c'est normal bandeko tolongolaki motema mabe tosala nde musique ndenge ye moko fali alobaka tozala focus donc bozala mutu na mutu asala mosala na ndenge na ye donc mutu akipe mutu te soki bozosala na ndenge wana franchement ki motema mabe oyo ki jalousie oyo boza nango en tout cas ekozala te mpo mutu na mutu aza na ngambo na ye mutu na mutu aza na bafanatike na ye mutu na mutu aza na bamusicien na ye badanseuse na ye siko eloko nini yango ezotinda mpona kozala kimotema mabe na kosala mabe na succès ya mutu na mutu azalaka na succès na ye na ta na ye na ngonga na ye siko tan oyo soki ezali ya fali mabe eza wapi bandeko te tolongolaki motema mabe ekóma ti na niveau wana te ya kosala moninga mabe donc wana deja bozosala ye père azala na kobanga non bandeko tolongola ngo eyela biso te oya kosimba lisumu te makila te mpona moninga na yo mpona succès ya moninga yo oya kozala jalouse mpona succès ya moninga oya kosala oyo nyonso oyo olingaki yosala mabe mpo en tout cas akwa nini yango mpenza okozwa en tout cas soki vraiment mutu oyo makanisi na ye deja azwi yango bongo mpo asala moninga mabe vraiment longola yango tozali bacongolais tobangaka d'abord komona makila ya mutu en tout cas bosala yango te botika moninga aprofite na succès na ye boluka te kokata succès ya moninga na temps oyo alingaki te boya kokata ye succès na ye musique na ye ndenge ezobetama monde mobimba bazoyemba bazobina ye boya kokata ye kaka mpoka aza na succès te eza bien te en tout cas bochange bacongolais tochange monde ya kovivre bochange yango en tout cas mode ya kovivre il faut kochange ekosala bien tolingana bacongolais tolingana d'abord te tozala kaka kimotema mabe kaka na bato kaka na pamba ata moto asali eloko te olati kaka kimotema mabe kaka ya gratuit ya pamba te eza bien te oya kozwaka lisumu ya pamba oboma kaka moto kaka pamba kaka mpona succès na ye nzambe alingi bongo te en tout cas
En tout cas, il faut kobeela mbela kotelemela mutu oyo alingi asala fali mabe ke asala ngo te bandeko. Nazotika bino na oyo nyonso bokuti kolanda pe bokolanda na video na biso bokoyoka na video na biso botia ba commentaire en plus bopartager yango partout parce que bato nyonso baluka koyeba ke mbela ezopesamela nani yango alingi asala artiste na biso mabe po astope yango akende liboso te bandeko. Partager pe s'abonner et kosala biso bien partager awa boko banda kozwaka makambo na biso pe ya bien biloka bien pe ekotaka na Noela TV bokozala jamais déçu. En tout cas partager pe ba commentaire na bino ekosala biso bien. Nazotika bino merci, bye bye la famille.